nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota mbote na bino batata ba mama balandi ya menga makimbangu television bino bonso oyo bozwami na mokili mobimba bomesaka solo bongo kolanda biso butu moi na nzela ya baetando ike mpe baetando inene ezala na biso kimia tata Fumalongo les bâtisseurs de l'église tata Liange Dakotima Joseph oyo tozali kocélébrer lelo tozali kocélébrer bongo nesta accident mortel na ye oyo elekaki kuna na kusama nsango yango wana bomoni ekipe ya menga makimbango tongo boye tozali 5 heures du matin awa na République démocratique du Congo na ville province de Kinshasa esika wapi tozali solo bongo komi lengele mpona kokende kozwa nzela kokende na Congo centrale kokende kokomemore mokolo ya boye mokolo yango oyo ezali bongo sika yango elekaka na bomesana na ndenge makimbango televizio ndenge tomesana kolakisa bino mobembo na biso ndenge ekolekelaka wana tosili bongo kosala départ na biso toali kokende nzela botala olenge kani tokotambola mpe esila tokokoma mai tokosala oyo ekoleka banso tokomona yango kaka awa kasi ya motuya kobosana te kosabole na kati ya chaîne na biso mpe kwa kopanza sango pamba tezali moko ya banzela oyo ozali kopesa maboko na nzambe ya mpungu tulendo tata Simoni Kibangu kiangani patron ya 4e génération mpe ozali kocontribue na kati ya mosala na ye et surtout na filet de récupération oyo yabwakeli biso ngai no tozanga te biso na pino tozali kokutana na quelques heures kuna na kunda mansangu esika wapi yango elekaki matondo mingi tolanda merci. ya ndongo kuyama na funda mami ya kwangunza ibaka na fukisa bokibama na kufila muna sinyata voilà patata wana tozali mobembo na biso bakaete bana papa bakozanga mboka te tala boye toye na mutuka tokutana na bandeko na biso baprotocole na koreki. Voilà, tozali kosala na bango mobembo elongo na menga makimbangu nyonso wana mpona lokumu ya tata Fumalongo kokanisa solo bongo mokolo yango ndenge tomesana kolakisa na bino na baimage tozali kotika bino bodekulu nzela lolenge nini tokotambolela tikino tokokoma biso na bino elongo rendez-vous na kuna masango papa solo mbote na bino na sima caméra toujours ozomonana te donc elongo na biso nyonso bana papa mbote bakola na biso na mokili mobimba tokei kopesa lokumu na mokolo yango mokolo esalaka ete lelo tope mposeka oyo tata asengaki ete limbisa esanga nano ntango moke kuna bongo tokende kokanisa nkungami ya nkembo etatange wafina banza musala salipya kuse
tout le monde s'est passé, mais très sûr que nous sommes sauvés. Voilà, rendez-vous est-ce que tu as dit Kokende Lukuluoye. Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi wanga Ukitole pasi kuzamana okela Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi wanga Fuluka kafuluka Ukundanga Mbanzapa Kembo anditondele Yasika wolumbu byabyo mumwelame Kembo anditondele Yasika wolumbu byabyo mumwelame Fuluka kafuluka Ukundanga Mbanzapa Kembo anditondele Yasika wolumbu byabyo mumwelame. Voilà, batata ba mama tolakisaki bino ndenge tolongaki yo mboka Kinshasa. Sikaboye tokomi nanu tokomi na lukulu te ex Kunda Mansangu kasi tokomi na purification. Donc sur la nationale numéro 1 na nzela ya monene aboye tokitisi ko na nzela ya mabele. Total sana bino nzela ko kotisa biso ti lokulu et retour ba bazalaka soki ezali à peu près combien de kilomètres biso na bino bomoni ndenge mituka bandeko bako uta de partout. Et Congo central nyonso ezali motivé ndenge bokomona nkango ezali et biso pe Kinshasa miroir de l'église to lalité to yei awa na kati ya lukulu pona kotombola lisusu mokolo eye ndenge na lobaki ya mingi to ko découvrir yango soki to komi sur les lieux oyo ezali continuité ya nzela to kende to tala nkango ya tata Nzambe papa simoki bon kiangani ndenge bali kokota pona kotombola mokolo yango to kozali kokoba na nzela matondo mingi. Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi wanga Ukitole pasi kuzamana okela Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi wanga Fuluka kafuluka Ukundanga Mbanzapa Kembo anditondele Yasika wolumbu byabyo mumwelame Kembo anditondele
kentangwe tata mulwengi sankangwei ekiadi muntima metata ngeye use ungwa. Donne-moi encore un peu de temps, afin que j'affermisse la foi de ces peuples. Mon cœur est rempli de tristesse. Père, exauce-moi. Wana maloba ya nzembo oto otiko yoka esika wapi tozomi awa nzembo yango ezwamaka en solfège s'il vous plaît. Ba note kaka maloba te ezwamaka na 58 66 ans jour pour jour. Uta tata bien ngenda kuntima Joseph fils cadet de papa Simon Kimbangu, premier chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre na Tomanaya Sikisiki tata Simon Kimbangu. Oyo papa Fumalongo asilaki kosala bongo accident mortel au cours ya voyage naye azaki effectué na tiela esika bazalaki kokende kotala kulutu naye papa kisolokele lukelo Charles Dalien Nzambe tata nde awa esika ayaki komikaba po ete kwa kokufa pona ngai na yo moto moindo tokoka kozwa solo bongo lisiko batata na ba mama mobembo nyonso tosalaki yango na nzela po tokoma na oyo esika oyo toyei kolakisa na bino na événement monene eseki koleka mokolo ya lelo oyo tozali esali bongo 66 ans uta tata ngenda kuntima Joseph asilaki kokufa mpona kosekwa lisusu pamba te ye atosaki tata na ye po ete tango tata na ye na 7h du matin le 29 koyebisa ye ete ozali kokende mobembo okokufa ye azongisi alobi ete tata pona nini ozali koinflige ngai ozali kopesa ngai kolekisa ngai na kati ya preuve ya boye alobi soki ondimi okokufa soki oboyi ozali susu na ngai te kasi lokola mwana nyonso ya botosi asalaki volonté ya tata na ye mpe ya ndimaki ngai na oyo tokosalaka volonté ya nani ya biso bato oyo to mpe ya tata Simon Kimbangu kiangani yango wana batata na bamama toyei na oyo esika kotalisa na bino lolenge kanima kolekela awa mpe toyebi na mokumba ya jeteki ya kozalaka na yango bakozongisaka biso susu koremonte le temps kotalakisa na biso lolenge kani yango elekaka kasi likambo oyo elekaka pamba te elekaka na batémoin na yango nzambe akozalaka juste nzambe azali na likambo asalaki likambo ete le 3 Congo ekoka kozala témoin ya événement oyo papa Nsomi David oyo ya Congo Brazzaville otali na ngambo kuna papa Watula oyo ya Kinshasa pe otali papa Félicien oyo ya Angola bango nyonso nde bazalaki solo bongo banzeneneke ya kokufa pe ya kosekwa ya tata ngenda kuntima Joseph pe lisusu n'est-ce pas kosekwa na bango moko pamba te na nsima ya kosekwa na ye nde ye asekwisaki mpe baye oyo azalaki na bango biso na bino totikala wana mpona totala na molai ya singa lolenge kani maso makolekela nde esengo na biso ezalaki ya kotalisa bino lolenge kani tolongwaki mpe tokomi totalisi bino esika eye tika ete tata nzambe mpe nkolo yesu tata molimo santu bakoba na kobatela biso tolanda molai ya culte ndenge kolekela mpe tokutana na bango ezali koya mpona kosola na bana tata Kimbangu kozwa baimpression mpe kotalisa esengo na biso na mokolo oyo ete tonzimaki ete nzambe andimi kokufa po ete ngai na lelo toloba totelema tozala oyo tozali tolanda matondo mingi.
batata mama wana tozali komona bongo toyei solo moko yamba bokiti ya papa provincial awa yeli biso awa. Voilà, papa révérend Mafungu Badia. Oye, solo bongo. Kotalise elongi ya tata Simo Kimbangu Kiangani na milulumi ye minene, milulumi santu. Oyo esangisi Kinshasa elongona esangisi Kinshasa elongona Congo Central. Pona kokumisa mokolo ye otozali kokanisa bongo accident ya pasi. Oye kambaki bongo papa Yangenda Kuntima Joseph Yangwana biso na bino et ensemble avec la presse biso nyonso tozwami awa pona kotombola mokolo yango komatisa yango lisusu koleka. Elongia tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu Kiangani ezali bongo kotalisama na mokolo mwa lelo ya le 29 juillet 2024 esika wapi toyei bongo kotalisa mokolo yango epesambeli na papa révérend Mafungu Badia oyo yei bongo kolakisa elongi ya tata mokonzi ya bule pe kokamba culte eye eleka na esengo tomoni lokola momesalo na biso na kati ya yamba tata molimo santu wana epesamaki epai ya ba scout. Voilà, batata ba mama tozali kokoba na ko laksana bino entrée spéciale ya papa révérend oye solo bongo kotalisa elongi ya tata Simo Kimbangu Kiangani awa na kati ya lukulu esika événement ya makasi pe ya minene esile kosala masolo bongo nde wana tomoni chorale Yelusalemi ezali ko agrémenté esengeli koyeba ete mokolo yango ezalaki somo ezalaki pasi pambate au cours na katikati ya nzela na bango tongo bazalaki koya à chaque fois que papa Yangenda Kuntima Joseph azalaki solo bongo ko respirer ko soupirer moteur ebandaki ko s'arrêter pona nini moteur ezalaki ko s'arrêter ko kanisa kaka événement na lolenge kani accident ngai ko lekela moteur ebandaki ko s'arrêter batata ba mama totala kabakata ya force spirituelle o ezali ko faire arrêter machine o esalami na moto ya mondele o tobengi mondele moto ya mayele kasi tata Yangenda Kuntima Joseph oyo bamindele bafingaki balobaki makambo ya ndenge na ndenge soki ya soupiré moteur ekati babandaki ko s'arrêter nzela nyonso ti bakoka kokoma nde awa tozali bongo ko assister n'est-ce pas na chorale Yelusalemi ezali ko agrémenter lokola momesano na kati ya yamba tata molimo santu ezalaki pasi na mokolo wana koyoka lisolo ba mama na biso bazalaki koyebisa na biso sango wana tango ekomeli bango babi tango ya yo akueli likambo toyebi pasi ekosalemaka moto oyo akufeli nde yango wana ezalaki pasi koleka lisusu makasi kasi tata Nzambe apesaki banzimi na ye makasi bazwaki makasi pe bango basetenaki na kimia sikoseko ya tata kuna esika akendaki epai ya bakatoliko baboyaki koyamba ye ezalaki pasi
kasi lokola nzambe akolongaka kaka lelo oyo esengo ezali na ngambo na biso toyei bongo kokembele 66e anniversaire jour pour jour mpona lokumu ya tata Mfumu Alongo oyo ayeli biso na ekeke oyo ya mine na nzoto na ye ya misatu ya papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe kati na batu pe patron ya 4e génération mokonzi ya milimo na biso tolanda. Seye mwana tata mwana vile kentete papa unu lumge kinele tando bana mava tuteimo ava yakala yendinga ya ndinga ndomele nkunga kukola ya Yerusalemu yo mwana ye tata mwana velela papa Mfumu Alongo ifulukiki wabagile aksida bwalo akavana manga unanga unene tata ngakulini kumjamurila kwe tata ngakulini kumjamurila kwe papa Simon Kimbangu kavutula mvutuko papa manazolele vanga bika mavanga boka izava vale akisida wele vaigiri muna voiture tanke mwana vele wele fukama yibala vele sine yina vala kada fukama na bifwala diaka bianani bia bisangala wele bifukama diaka tata Mfumu Alongo vovele mukifaransa buka vova mukifaransa tata Simon Kimbangu kantamuri lako uzi vova mukingala tata Simon Kimbangu kantamuri lako bukaza vova mukikongo yani vo mwana mi futuka unafula nkangu una ukezi yako idina vo tata Mfumu Alongo
mpasi sitaluta bunza kuvila kanezoko bizidi bya gonzo ni bebe batatu bandongo kagena muntu wele zidi kya moteko bya wapako kanzi mulungu kya ulu 2024 tuizidi ya vinge kya ndongo lukulu banza ya mvile tata utilembukila nzaya mfinga bitilu ibikazu mudiana kumakyanki luvuwa mtuho idina tata katuna yendinga dakayankaka tufuti komako nge tata mfuma longo papa mfuma longo papa simukimba nkyangani ngevo lundanda kundima lukala kundima mono kaka gine ndinga inaivanga kali yisedi ya tata yangenda kuntima tina papa mfuma longo talanza katulini kusongako kadi diwabaki la kisida mudamura kurinza ya visa idina vo papa katukudia ntango ya yingi lumuga kinene kya longo utubanzila munankumba seye mwana tata mwana velela katwizidi hibo ko mampambako musonga vo wunu lumuga kinene alliance vana ko mpunga Masizanza Maman wana tozali komona papa provincial ya Congo central azali ko beleme malembe na esika ya elembo esika oyo wapi ndenge balakisi na biso na kati kuna ete tata yaki esika wapi yaki kobela tata na yembala misato abeli na lifalanse ya tata yete abeli na lingala tata yete kastanga abeli na kikongo tata ye pe asalisi ye nde wana papa azali ko beleme malembe mpona kotika fleur d'alliance oyo korala Yerusalemi basili kopesa solo bongo na ye batata na ba mama esika yo ozwami okwa kokota en profondeur elongo na biso ba to kotalisa bino ba image opamba te rien n'est en vain na kati ya yamba tata molimo santo manso ezali na tina mokolo oyo soki tata boyaka yango ngai na olelo nde to telemite ngai na onde to lobite okotala tata na ya pesi ye mobeko ete soki onzimi okokufa ebicho nzima likambo oyo kokufela na yango soki oboyo ozali susu mwana na ngai te tala
pasi oyo tata ayokaki mpo na biso pamba te ye asi alonga na ye kasi atalaki ngai na yo soki ye andimaka te elingaki kosukela biso boni aye komikaba kosupa makila etalo po ete lelo oyo ngai na yo toteleme tokoka koloba et voilà lelo lingomba ya nkolo Yesu tata dia lunganaki angani Salomo esili solo bongo kotongama na likambo oyo ya motuya en direct de lukulu faki azali ko agrémenté parce que ezali mokolo bosantu tokokembela yango tokokumisa yango pamba te ezali devoir na biso mpona kotala tata dia ngenda kontima Joseph fils cadet ya papa Simon Kimbangu anzimi na ye koya kokufa pona ngai na yo moto ya masumu mosantu anzimi kokoma lisumu po ngai na yo tokoka kobikisama batata na bamama ngai na yo tozwa prise de conscience totala tata dia ngenda kontima Joseph asalaki posa ya tata na ye tosalaki posa na ye moko ngai na yo lelo tozali kosala posa ya nani tata Simon Kimbangu ngai nazali kolobela biso butu moyi totika makelele tolanda ye aveuglement elaka epesa mauta kala kasi ngai na yo tokoma na ba préjugé ngai na yo tokoma kosambisa bato est-ce que sambiseli ezali ya biso bato to sambiseli ezali ya mwana na nzambe tozwa conscience batata na ba maman à chaque événement ezali kolekaka na kati ya yamba na biso fo kokopesa biso mayele ndakisa mokolo mwalelo ya monene oyo totala nanu nkangu oyo bauti epai na epai koye kokembela mokolo eye ezali na tina tokutali pe filet de récupération ye moko mokolo lingomba asili kopesa kobwakela biso bana na bato ngai na yo tokolonga tokolonga te tozwa conscience tozwa détermination tokabwana na mabe tokabwana na satana po ete tokoka kozanga te na nkembo eye batata na bamama wana bobimia papa provincial azali solo bongo kobima dépôt de fleurs d'alliance ezali kokoba dépôt de fleurs d'alliance ezali kokoba tomoni pe papa na kati ya veste ya afaki ye kuna azali pe mokonzi ya mandombe papa na biso voilà papa na biso papa Dina ye pa ye ko déposer ye yazali pasteur wana kuna na kati ya Mbanza Ngungu aye pe ko déposer ye fleur d'alliance tata pesi bango mokumba po ete mokolo mwalelo ekoka kokambama epai na bango solo bongo voilà après dépôt de fleurs tour ya esika esantu esalami pe bobimi butu moi tokolemba te esika sango tata Kimbangu ekomema biso tokokende il suffit kaka ye apesa makasi volonté pe détermination le reste ezali na yango ya moke pamba te na ngonga oyo nini soki tokosala soki tolobeli tata Simon Kimbangu kianga kite nini tokosala pamba te ye bozwaki biso na néant lelo ya komisi biso batu ye aminzimi kokoma lisumu po ete biso bato komonana na miso na mokili Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi lwanga Ukitole mpasi kuzamana okela Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia uwazi ulama boloko Muyerusalemi befundisi lwanga Fulu
mumwelame kembo alitondele yasika wolungu byabyo mumwelame fuluka kafuluka kundanga mbanzapa kembo alitondele yasika wolungu byabyo mumwelame kembo alitondele yasika wolungu byabyo mumwelame. tozali komona elembo ya lingomba loko ndenge ezali kobeleme malembe elongo na mouvement de la surveillance et sécurité de l'église elongo na service proche du chef SPC elongo na bascout pe agrémentation na la fanfare kimbongiste nyonso wana mpona kotalisa bongo monene ya likambo oyo tosa liloba ya mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu kiangani nzambe oyo tonzima kopesa makope kosalela bonso tozali komata malembe na esengo nde mokolo yango ezali mokolo monene mokolo ya esengo mokolo ya nkembo biso na bino toyeko kembela na mokolo molelo nde tokobake bonso bongo na lolenge kaka papa provincial azali kobela malembe po ete akwa ko na kati ya culte nde yango wana totiki na bino na nsima ya bokoti na ye pe installation tokotika na bino bolanda culte lolenge yango ekolekela mpona kopesa lokumu na mokolo oyo mosanto andimaki kokoma sumu po ete